souffrance eleki loba bango bautaka na nzota bamama te nde bazosouffrir biso bautaka likolo bapambani na se surtout Tshilombo wana ye Tshilombo ye nde moto amemeli biso mpasi oyo. Félix Tshisekedi est égal à Joseph Kabila et plus même plus que Joseph Kabila. Mais c'est Tshilombo ko boulette yeno yo pratika le kabiso te o pratika pa le kabiso te. Soto chope na tere pe boyo moko biso yo moko o pratike pete. Sentiment pe ko sa pete. Soto melami boto tala ye non. Si sangonga na yo si satana yo. Mais la loyengete. Mais le coup, on a côté la biso, qui n'a pas siège national, on a côté la biso bataillon, à préparer biso dans un atelier là. Yé le kola basala accord na Kabila. Pour le peuple congolais à souffrir. Le lobby sont tous souffrir pour naïe Kabila Tshilombo. Le kola yé a sala qui accord na Kabila na kati ya mboka oyo ba votaka ete mutu ba votaka peuple a votaka abimite ya yeko bima na ba accord na ye na Kabila. To sala élection mboka to sokola mboka ebonga. Ye Félix azolinga te. Alingi biso to banda ko souffrir kaka boy. Biso bakolo mboka to koma lokola bapaya. Bapaya bazoya bakomi lokola bakolo mboka. Mboka mobimba. E komi bapaya na bapaya. Biso bakolo mboka to souffrir makasi. Pona ye Tshilombo. Pona bakor na ye. Tokende na ba élection azolinga suba élection te azolinga nde to doubler. Donc ne bazo ke ko yoka na bango mibale na tata na ye oyo apesa ki e pouvoir atoni simboka ba Rwanda na ba Rwanda ba soda ba Rwanda bazo ya na kata mboka oko sakana biso bazo ko boma bazo sakana na biso tozo kene na ba élection 2023 o ezali ya biso peuple muto biso to ko bimisa ye wana ba korna bango na Kabila bango mibale esuka la bango limite na bango yango esuka e continuité wana peuple nde mutazolo ba yango mboko eza pona peuple eza pona bango mibale te na Kabila eza bango mibale te na Kabila ko lia na biso pasi zoye Tshilombo zoye na Kabila bango mibale batu bazo boma mboko batu ba mbebisi biso Nambaso mutazo ko banga bango bana. Mbaso kolombo kati. Tshilombo za étranger. Mboka la yesa apesa Rwanda yango zwiba Rwanda nyoso ayeko tonisa na mboko. Biso to banda ko souffrir. Biso ba kolomboka. To banda ko souffrir ko lia na pasi. Tozo lia na pasi. Tozo mela na pasi to déclarer te. To lobate. To banda ko banga. 2023 toko bomana biso ba mama toko bima toko laksa bangani toko lata lingwa de côté ba uta ba komona yango po souffrance eleki loba bango ba uta kana nzota ba mama tende bazo souffrir biso ba uta ka likolo ba bambani na se surtout Tshilombo wana ye Tshilombo ye nde muto amemeli biso pasi oyo ye nde muto ayeli biso pasi na ba corps lokola zalaka muta pasi tata na ya tikaka ya na pasi donc moya andima pasi ya tata na ya vandezate donc andima ba corps pour biso to souffrir Lobby pesinga pasi vraiment palais du peuple wana babenga ngo palais du peuple eza pour le peuple azana droit ke ko défendre soki mamonike makambo ezote osate peuple azana pour ke na palais du peuple wana kelo mais les choses graves lobby pesinga pasi. Au lieu policier sécurisé peuple et commis phare DC bapem bakolo beta ba masasi na nzoto au lieu bakene na est place guerre ezali bango bazolanda peuple azonio comme mais policier a commis ennemi ya peuple c'est chose grave tozo e banyo sezo salama ezala ba chef wa likolo tezani ye moko Tshisekedi azopesa ba ordre ya likolo akobenga Songo
Kasongo Salaboye pour casser combo à Martin Fayoulou. Yango lobby salamaki na chaise nationale. Et personne n'a passe. Est-ce que on a toujours à ce qu'il renégocier Baba Conte M23 boyna boy. Mais joyeux le bazwa kakolo mais mango na est. Mon le bozo le bezo simbate. Ce que le simbite batika kango. Les landais to Zaboye, police a combien d'ennemis à peuple. Tobundaka na ba policier mais oya lobby de FARDC masasi boye. Ce que to résister ndenge nini bandeko na ngabino bato balanda même message yo bino ba diaspora oyo. Biso to zanier le nier loko to bunda bituma ndenge nini. Baso ko landa biso tiba de baba no de ta vie. Yango to zolo bati tekedi nyonso so sala ye azalaka kutu abana ko telemena Kabila. Croyant qu'il y a changer le système de Kabila. C'est le contraire. Makamboye nango. Mais biso ayebaka. Et là on a dit là que moi monsieur journaliste romone loko. Lelo na ye la kileye. Projet oyo banda titekedi ya kota ya constitution oyo lelo to kende 4 ans. Ba pesa biso ba carte de service to kena na ville ba plainte digital to chaka. Balia biso mbongo. Na lombo na lobo na siège kuna na ngilingiri 61 ba lia biso bambongo lelo lobite ki lelo ndenge komi ba lia biso mbongo to yebike régime ya Tshisekedi parce que ba to ebele mais lokola na Alexandre Boy bino ba nina ba collègue na ngai place bozali na ndenge to zoka ba carte de service et so senga bo telema po to défendre mbongo ba lia biso na régime ya Tshisekedi ko tiso ba sa mezo walobaka akosala koto lelo 5 ans yango projet o ezo simbate to kota ba réunion na loso na quartier 3 na salle ya loso 1000 fois balia bisa bambongo lelo ndeto lo baboy 5 ans yango 5 ans yango ba carte de service yango ba prêt digital to chaka eloko ezo simbate na conclusion na nga yango na zoloba Tshisekedi doit partir akokende ata sali ma mécanisme ndenge nini ata sali ndenge nini to ebike lokola zo combattre Fayulu ayebike chèque na ye place ezali Fayulu azo combattre mutako sunga Tshisekedi za na mboko eza Fayulu mais lokola wanga na Fayulu Fayulu abundi tumba ebitumba ya papa Etienne DPS Tshisekedi azaka na poto mais bande ko na biso baza ben grand Tshilomba zaka politicien te Tshilomba bundi bitumba da DPS te Fayulu nde mutabunda bitumba da DPS mais lokola bakomi ko kotela biso tina ba siège national bakomi ko tiela biso bataillon a préparer biso dans nzela na ye on moni une époque oyo monsieur Kabila azalaki na pouvoir kaka bateko ya UDPS balobaki police wana eza police rwandaise ba militaire wana baza ba militaire rwandais mais pona ngana ko loba bongo te pona ngana ko loba ce sont nos policiers mal éduqués eza ba policiers oyo ya biso moko baza mal éduqués mal orientés eza ba policiers congolais bazali nde mal instruits façon bazo lakisela bango ya ko sécuriser mboka na mai bazo sala bazo koyeba te et comme soki mutu aye ko président aye akobanda ko manipuler banda appareil judiciaire tim niveau de sécurité Kabila traité ou a manipulé ba service nyonso oyo pe aye a manipuler yango lobi omonaki ba peme bazalaki FARDC zalaki na bango ba policier bazalaki or eza marchité ezali droit constitutionnel oyo kolobaki non c'est si que population amoni ke bolamu na ye ezate azana droit atelema abimisa ayokisa mungongo. Martin Fayulu n'a pas donné des armes au peuple congolais. Martin Fayulu n'a pas armé les résistants. Mais c'est au contraire, c'est Tshilombo qui a armé les militaires et les policiers pour tuer, faire du mal au peuple congolais. On va se déclarer Nzala. C'est une police mal éduquée. C'est une police oyo bazuko formée na basimanda. On a formé des militaires et des policiers. Et on peut former un militaire, un policier derrière une maison. Bazu un tribu là, va former bango contre un tribu. Et politique wana, ndena zolo bake politique wana, Tshilombo zala sang, c'est qu'on a pouvoir. Oh l'on a pouvoir te. Au moins donc comme l'autre bandoto ya tribalisme. Yo mo zo sentir on a zo sala. Ezaki tribalisme. Na chamibeko contre le tribalisme. Ça va commencer par vous. Banda UDPS Nabino, parti Nabino, président Moulouba, secrétaire Moulouba, secrétaire en charge de Moulouba, mais ba parti monsieur c'est bongote, nana zana tribalisme et zali bino. Makamwa lobi bokamote na bisaki ba kongomani toke na lokola basité. La police on a bâti avec une mission précise.
Tango bato bakote na siège national na bango elingi koloba kangi porte elingi koloba siège ezali inviolable bako kokota te. Tango mutu azolanda ye akimi na ndako na bango elingi koloba bangi yo leta azongi na ndako. Yo kolande ti na ndako mission na yo ezalaki nini. Donc mission bapesaki bango epai ya Tshilombo. Boma, buka, sala nyonso. C'est ça leur mission. Toka moite. Lokola mission eza bongo. Biso pe tozonga sima. Toyebela nga kutana lobaki totika Félix libre mikolo. Tozonga sima. Baloba pour mieux sauter, il faut reculer. Tozomana nyonso tozosana tozopesa mutu makasi. Tshilombo a déjà échoué. Tshilombo na secteur nini oyo Tshilombo akopesa message na bana Kasai. Abana Kasai bango bakimi pe bake Katanga. Bana Katanga pe balobi koto pe nzala ezali. Kuna pe nzala ezali. Mutu tikala na province na yo okufela nzala kuna. Po biso tozoloba nzala ezali. Bino kuna na Kasai bozoloba nzala ezate. Awo kimi oye wa po oye pona nini? Nzala, pasi, minyoko. Félix Tshisekedi est égal à Joseph Kabila et plus même plus que Joseph Kabila. Tshilombo n'a pas un bilan présenté au peuple congolais. Consensus à Kondimagate. Consensus ya koyoka na boto yoka na ndenge seigne kutambola etambola bien a Kondimate. Tshilombo Kondima kende kaka boye po ayiba. Mais Shadar batie pa tata na ye Joseph Kabila. Akokai même ko yiba te bana Congo Tshilombo kozala bati na 2023 na élection et pas Martin Fayulu. Tokobeta ye akosala Martin Fayulu loko te kadima usa kadima Tshilombo akokwena se tokobengana ye na nzela ya kadima kaka. Wana ngana zobisa Félix okolongwa kaka na nzela kadima. Kabila tse nanga alongwe kaka na nzela ya nanga. Boche Shadari bolongwe kaka na nzela ya nanga. Kabila ndimaki te, mais peuple congolais a décidé qu'il y a le nanga comment on l'appelle? Shadari est égal à Joseph Kabila. Bisopel le peuple a dit que Tshilombo est égal à Joseph Kabila. Bato tozo longola na Congo na 2023. Na histoire na bango to tanga kango te. Tshilombo to tanga histoire na ya président de la République na eloko nini. Na souvenir nini. Souvenir nini na démocratie nini. Azo torpiller démocratie. Azo ko étouffer liberté d'expression. Azo ko tinda bato ya kolanda biso dans la place de résistance et si tozo le bato zo fungolela miso bato bana mboka. Ko tinda biso bato aner. Ko kanga biso. Il n'y a pas de la liberté d'expression. Tshilombo, c'est une parenthèse fermée. Tobo sanaye, totikaye ça échoué. Atika na inane. Balobi azana posa kalikila azo pouvoir. Azo moi poste. Moutou a échoué. Atika na quelques mois. Moutou na comme premier ministre na ye zo batonani. Pena yebisa bango. Félix Fayulu, Mkolomoro te ozalaka même ministre, même premier ministre, même Burukume sa Félix Tshisekedi. Mieux vaut Félix mutaokomaka Burukume sa Fayulu un jour. Ça je vous assure. Akotangisa ye kera sinenge na bongisa mboka. Lelo yo zo pata te. Azo pata. Tshilombo aza mir na secteur nini. Oh aza mir na diplomatie. La diplomatie laisse mboka. Pour masangweya, il faut diplomatie. Pour Ngoube Kota, il faut diplomatie. Pour peuple alia, il faut la diplomatie. Ça c'est faux. Aboye bien le côté. Makambuya lobby, na remercier peuple congolais. Na blavu na bango. Na nyonso balakisi. Mais sengela ki bino po bolakisa. Oyo tozali. Bolakisa ki angope. Tshilombo abangi atindi bana mura atindi ba pem atindi la police. Mais bolakisi ki toza ba congolais. Mokili mobimba eyoki. Nayoki ndeko akufi tokoloba nanu te tozana ba information ndeko tokozwila ngo bandeko bazana bopito bazoki basali nyonso mabela bakoko ekota place bapote ezali bobika po bitumba eza makasi pe tobomba yango 2023 nde tokoyebana bobomba masasi bobomba minduki bobomba baarme Tshilombo bomba okita omata okolongwa Kabila tondisaki kinga kati na minduki alobi soki Shadara bimita kobeta minduki abetaki ata lisasi moko te. Monsieur Tshilombo kobulete yeno yo pratika oleka biso te o pratika pe oleka biso te soto chope na tere pe boyoyo moko biso yo moko o pratike pe te sentiment pe ko sa pe te soto melami boto otala yeno
600 ngonga na yo 600 na yo mais ezala loyenge te ezala pe ontibde la muka pete la muka eza Congo mobimba eza décidé d'autres ont décidé na yo soto décidé na yo etika ka chili fo bo ko boulette ke no po opesa ba policier ba 5000 opesa ba kuluna ba 3000 na ba machette ke no ba tunete biso boto Pedro yo te to Pedro yo te la na pas bien tala pas bien to Pedro yo te ke no même kiri na yo ke no bo pratika soit IDP c'est pratika o le ka décider non toza ba d'autres pratika plus que bino o za changu de boyebika changu côté pratique na nyoso to pratika plus que limité ba pratique bino bo sala mike so biso to sali to bomande eza ba 70 ezande ba 1 million mais toza na posta wana te to na posta mboka na biso ke liboso to bota bana ba se trouver biso mo ba parato se trouver jamais ba kopo biso to sala bano to bota soit ba sala ba kopo biso to sala mais yo ko linga te ke no po ba peso ki to yebi pouvoir te oyebi te ke no ndenge mutasala poti oyo okutana eloko mo ya horoscope kolia minute aya o pratika te kolia minute so lobi pratique so to lobi to lelo minu o baye Congo na seconde o pratika te to se kayo na sa mutema to tala yo to magari no mutayebi makamute ozo mekasika mena eloka liboso wana lobana mese Fati Chilombo gade ba policier na yo gade oyo nyonso yo ozo appuyer ya mabe pona biso to mona we eloko te omoni bao nyonso bazwaki bakulobi bana décider programme na bango eleki pamba te po toza ba pasteur te to la so no tango e pratika préparer bande kono mercredi tia bango na balabala to pratiquer na bango toyoki ebele tomoni na misu toyoki na matoi muteme meli mais comme ça yo bimine toza pratique oleka ba Congo man yeba eno biso na yo to pratiquer bien na yo na ba taille de pes na mposo moi journaliste simsana na olobe na mposo fa lobana eloko mona pona mposo po autorité nyonso ezoya pona peuple congolais ezane mposo mposo po moninga na nute na akutimia nde wo mwana na loba liboso na yo bobi na akutimia so alobi na bimisi ba makamu na nga boye yo moninga boye mposo respecter ngai mais lo aliboso na loba ino omoni o tout yo zo sala za muyaka pirate yo na belo za muyaka te oza pirate muyaka te jamais no yo gonyoko la baninga no bayaka na sentiment na yo na mutali ya mbwa wa yebi kutu politique te tant mate fa la sa politique ya za ina poto adli ya mitu abambwasi siko lelo yo bima président na kata Congo okomi onyoko la peuple congolais na mboka na bango peuple congolais akoma kufanza na mboka na ye po yo nde président Fati na lobi minte me yo na mposo boza calme pour na peuple congolais ba français balobaki ne soyez pas pressés kobanga eloko moko te biloko eza na monoko mbwa bawelango te comme ça yo eza poso welango tozela 2023 biso na yo to pratiquer so to pratiquer biso na on 2023 et so oyeba ino na mboko oza kolomboko te oza mupayo oza étranger oza kolomboko te mabenyo so osala biso to mona yo mabenyo so osala biso to oyoka yo mais na minute oyo na mita oyo c'est le moment comme c'est le moment quand on zoyoka biso futo temelo futo bagare na yo Fati batu yende pasi la police batindaki eza la police oyo FARDC eza la police oyo ya ba Congolais te azwaki ba Rwandais alati si bango bilamba azwi bana yide pasi alati si bango bilamba bango wana batindaki na parlement menga na lobi boye Chilombo yoza na gouvernement oyiba victoire ya Martin Fayulu papa yozo kende papa victoire ekomi koloba na yebisa yo victoire ya Martin Fayulu ekomi koloba victoire ya Martin Fayulu ekomi koloba ozotambula soko zotambula na kubanga nzambe te soko zotambula na kubanga nzambe te tata
9 jours eza ya yo jour moko eza ya failu eza ebandi koloba jour ya failu ebandi koloba nzambe na likolo azotinde message bakoko bakufa bazobimisila ye bapembe na maboko yoza na mundu oyebi eloko wana yoza na makila Martin Fayulu aza na makila te Martin Fayulu aza mutema pembe victoire na ye komi koloba victoire na ye komi koloba na yebisi yo boye yoza na gouvernement bandeko na yo kuna na Kasai bandeko na ya Kasai bakomi kokima sikoyo Kasai bokotika yango na nani Kasai bokotika yango na nani sikoyo bakubenga bino banani bozokende kokota na bamboka ya bato mosusu bakubenga bino banani babenga bino balube babenga bino bayaka babenga bino bakongo babenga bino baswahili babenga bino ikolo nyonso eza bino yoyo kwa kasonte yoyo kwa kasonte yoyo kwa kasonte na muningano yo mboso na yo na mboso mukolo wana na yebisaki yo nini mboso yo soki o continue okozwa likambo bana oyo bakei lobi na lobaki yo sala makambo ya malamu soki osali makambo ya mabe nzambe akopiniri yo bana oyo bakei lobi na parlement bana wana nabo bazoki nabo bakufi baza na mutu ya yo mboso ketuluwako mabele oyo soki tata na oyo bateti mutu ayaka nango okolonga na boko mabele soki bateti mutu ayaka nango akendaka na table ronde okolonga na boko yo na mboko ko bénéficier bénéfice yo kozwa bakoko na yo bakotikala wa bakokoloko na yo bakotikala maboko pamba bakotikala maboko pamba yo zaka songo ndinga ngai nazali kiambo ngamu tunapesa kayo bukonzi yo kuna unazolela yo mimi kuna okozweli kambo yo okozweli kambo na mabele na ngai mboso okozweli kambo na mabele na ngai makile na ngai kule komi kotanga mboso okozweli kambo na mabele na ngai bana batambola te yo muntu oswaka mboko yo muntu tongo mboko bakoko ya biso yaka ko tongo mboko ina kitamba magaza bafongolango tata no nyazalaka tata chilombo azalaka barwande bazalaka yo bozo yo kana bino mi balena chilombo bozo barwande baye ko batula mboko mboko ango ya yo mama na yo ayaka nango na mukongo to tata no yo muntu ayaka yo ko zoni kam soka zoni kam te longo la kombo na ngaya ngana za 100% yo za 100% te soka za 100% don yo ko la ka congolais te Lobito Zaki n'a parlé du peuple et ça droit na biso. On a besoin que la démocratie soit faite dans notre pays parce que ça pays moko oyo ya démocratie. Mais et loko yeko pesa pasi komona Kabila kolongola pouvoir au peuple ko pesa ndoki oyo za congolais te po abanda ko monela peuple mikolo nyonso. Ko kitana biso na parler du peuple to kendaki d'une manière démocratique. Et puis tokendaki avec beaucoup de respect attaque parti à ma valeur to yebi savons que non makambo bozo sala ezali ote peuple azo s'attendre pour peuple asepela pour peuple avanda malamu esengeli bakambu evanda na table to solo la malamu pour que mboka na biso masasi lobi ebeta te makila etanga te mais komona monsieur Chilombo alingi makila etanga alingi bato bakufa yango biso to lobi iyo biso to linga bongo lobi to komaki wana ba policier bayaki kokoma ba policier to résister qui contre policier ndenge biso ba tozokaki bango pe bazokaki mais na sima nango lokola force bango ezaki moke batindaki FARDC ba militaire bakotaki wana tango tomoni ke non masase komi kobeta siko ya nzoto moye to telema ezate tozongaki ti na siège na biso ya SID tokoti wana babengi bango epa ya Kasongo. J'espère que balobi ke bazwaki ordre à niveau ya likolo, c'est-à-dire que Kasongo azwaki ordre pa Chilo baye kokota ti na bureau na biso ti na ba chambre. Mon frère soki bana mibali bazakate banga ba violer bana bato basi frappe beta maki wana ya kosakana te bato bazoka ke belé
bato bakomi kosanza makila bato bazosuba makila tomemaki bango na hôpital mais eloko esalinga mpasi na motema yanga combattant moko akufaki na 3 heures oyo azali moko ya sécurité na ngai minute oyo aza kokufa ndenge abetamaki nga moko mundu amemaki na hôpital akufaki na 3 heures ebembe ezali na 13e mairie na Saint Joseph na morgue wana na 13e mairie yango tosengi na bakonzi ya biso ya likolo tokotika makambo oyo te awa eza susa kobondela mutu te awa eza susa kozelaka mot d'ordre te bacongolais tolobaka ngo mikolo nyonso ke nous avons la force ya kotelema na nzela mais bato tozobuna bango baza na minduki baza na balacrymogène baza na babayonnette biso toza ata na protection moko te oyo ekoki kodefendre biso to faire face contre bango yango tosenga mikolo nyonso nalelaka bino mikolo nyonso bandeko na nga bapapa na nga bamama na ngai boza motema malamu bisika boza kuna nazomona bino ndenge bozolela mpona mboka même na bareseau sociaux naomona bino mais le grand problème ezala na kati ya mboka population oyo ndenge tobimaki lobi bongo plus de 2000 personnes soki tolobi ke no tozosala marche toza na bamonotov toza na balance pierre toza mpe na bamachete na biso est ce que policier akotelema liboso na biso policier akotelema te alors biloko wana nyonso mpo tosala yango ça nous demande les moyens nazobondela bino mikolo tokomi ekomi mikolo moko très grave mikolo tokomi eza mikolo moko ekomi vraiment pasi makasi soki tolali mboka ezokende lokola peuple akomi motivé c'est le moment ya koencourager population bango baena langage moko ya kolalisa peuple misu ya koloba ke no toza na état de droit peyo eza na état de droit buzo balolengana ekoki kosalema peyo eza na état de droit d'abord que signifie état de droit o bango batie slogan na munoko na bango tina ba plateau à télévision chilomba ko ti état de droit que signifie état de droit peyo eza na état de droit buzo ba o eleka ki lobi ekoki kosalema yami bale police nationale congolaise to armée congolais bazana éthique professionnelle te pe d'ontologie professionnelle te bazana yango te parce que soki bazalaka na yango makambo basala ki lobi bakoki kosala yango te peuple azo revendiquer droit na ye peuple azo revendiquer droit na ye mais bango bakomi ko étouffer droit ya peuple babosani ke bango bazana service national bazana service individuité mbongo bazo futa bango ezo uta na ba taxe na bempo na mabele angwana peuple azobundela azoko défendre mais bango bakomi ko telemela peuple a revendiquer droit na été place peuple a moni clarité moi peuple a réclamer droit na ye exacte so ya me ko réclamer chilombo lokola azui la police a commissaire yango ya ya chango na poche azui armée komi ya ye azui justice komi ya ye fois tinda ba service wana nyoso to elongwe na service national komi na service privé ya individu moi to kamwa biloko wana exacte